Na moment où toteka lipa na passe lipa eteka mate to bana zo ba 500 pistolet siko na zo ka 200 ngo banda 5 na ya kitile tisiko eteka mate ezoteka mate kwa nini lipe mati 400 donc lipe zaki 300 moi to zaki na moi ba client moi ndambu o ezaki 250 mati 300 ba client musu basumba la so maba gros ba boy na ba ko somba balabi ezo mata let's bana boudin awa to za victoire. Il fallait pas amasser la biso mati biso kata mais na ba dépôt na matongeka a non. Bonjour na babone na biso nyonso to bavanda kakolanda biso na bipai bonso ya bino chaîne podcast esila raté na kofungela bino basango siko tozali na district ya Funa précisément na commune ya Kasavuvu a tozana na kati ya Victoire tokowe bana bino kosola ndenge ni économie ya mboka na biso tambola ndenge ni to de ezo matala biso tozana papa biso mpanzi tokoya kolanda ye. Bonjour papa. Oui bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Baudouin Bangi. Vanzi. Na vandi précisément na commune ya Kalamu. Bon papa tolinto yeba. Économie ya mboka na biso ezotambola ndenge tozomona toi de là ezomata chaque jour yo kolobani. Vraiment économie ya mboka na biso depuis que M. Fachaza na pouvoir c'est zéro. C'est zéro absolument l'économie na c'est-à-dire rien à dire. Donc c'est très mal. Très mal ma fille. Bon tozomona batu ba jeune ba na balabala koyiba bakuluna pona misala na mboka ezate babi Congo passe to tango za licencié suka kaka kosuka limna cabine au salmo eloko no pona olobini. Mais moi-même je vous parle ici na gradué, je suis gardé à l'IPEN. Mais Moussa les athées, on s'entendait qu'avec les messieurs to rejoindre ba boulot parce que to kitika kabila pona makamboyo et plus en plus. Mais ba petit ceux qui bazo sala kuluna eza fautité parce que bon à Koli, Moussa les atarosani, il faut mettre ma machette. Tala lelo par exemple, baouti bakuti à organisation ya ba chauffeur et salama nango. Mais bazu batuna bango ba na bango ba boto l'organisation ba chauffeur, c'est très bizarre. Donc pour dire que rien ne va. Donc on a un message on a lancé en pour la ministre des Transports, à mes côté la bino organisation ba chauffeur ndenge zala qui c'est ça. Bon oui, à commencer par le ministre des Transports et pour terminer par tout le gouvernement et au sommet. Nous avons le droit de parler quand même. Parce que pour nous, message nous ko annoncer na mokonza mboka ayeba population elingini eza na souci à nous. Bon, le seul message totikali nango parce que avec 4 ans totikali nango on ne compte rien. Asala mandat na e akende na e. C'est ça. Voilà, tozala ki bongo na papa na nyobi, papa Baudouin esena koloba ike économie ya mboka na biso tambola mabe makaisi. Mouto aussi sa classe on a jeune licencié mais à se trouver dans la cabine. Jeune licencié à combi kuna koboto la batu bambo koboto la batu en tout cas économie en mboka na biso exam be makasi. Chef de l'état ameka côté la biso likambo. Merci papa. Merci. On va continuer koko va pena ko la bino. Bon, toza la carte ya victoire boto l'action no ba maman mapa. Bako peti la biso li solo ndenge ni bate kaka. Ndenge ni mambo etambola ka. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment na? Comment la maman nièce? Na vandika hawa. Maman, est-ce que vous bête ebiso li solo tozo besi économie ya mboka lipa botsala ka ndenge nini po boteka bo vivra ndenge nini? Yaya na moment oyo toteka lipa na passe lipa eteka mate to bana zo ba 500 pistolet siko na zo ka 200 ngo banda 5 na ya kitile tisiko eteka mate ezoteka mate po nini lipa mati 400 donc lipa ezaki 300 moi tozaki na moi ba client moi ndambu bo ezaki 250 mati 300 ba client musu basumba na so ba maba gros ba boy na ba ko somba balabi ezo mata net bana boudin awa tozana victoire. Il fallait pas amasser la biso mati biso kata mais na ba dépôt na matongeka awa ça na 3 dépôts après ça bana boudin na 350 bon biso to soma après ça biso na kata na mboka moko lipete kama 2 prix. Ok na masina lipo na uti na masina lelo ezaka 300 et matito soko lobi na e aloba kaka eza centre ville a oteka lipa ndenga lingi to lembie mama to lembie. Bon message nous au pesa ministre économie parce que yenda za censé ya retala mamuyo tili peso mata message nous au pesa ministre économie to
donc napesi na ministre économie hein donc na Congo penza donc to comment na biso ka batu moko bongo na bongo muno sa ya tekili pa na ndeti ya sa étranger il faut à maîtriser l'ipane était comme un makasi mais pour le moment l'ipane était comme un souté pour nini mukiam ka matisi to comment on transforme ma papa pepele so ka monnaie simbité pour ya loba nino farine est importée et utaka na mboka na ye olandinga na mboka na tika uta kuna baizine zate atika ni farine était comme kuna asoma midema o abiso aba na koteka na midema po tozo foutre bandako kolonga na 500 pistolet ko koma tina 200 ya to souffrir banda jeudi ti le tato oteka na passe oteka lipa na passe eza bien te et maman na eza bongo te yaya maman ko sepela te maman Agnès. Voilà, chef de l'État, message au peuple congolais souffre. Ba maman bazo souffrir. Lipa et banda qui na 300 et comme na 400. Pourquoi batombo kalibanda bakoya ko konza na mboka na biso sur l'otake nous sommes des Congolais. Taba maman biso ne bazo souffrir. Ministre économie, mais quand un peu côté la biso likambo les maman souffre. Baza ba famille bazo boko la bana. Lipe longwe na 300 et comme matati na 400. Si wapi. Yo ke so. Bonjour. Comment nani? Yvette. Maman Yvette, toza na commune ya Kasavu précisément la victoire. Toli toyeba économie ya mboka na biso totambola ndenge babi dollar ezomata chaque jour. Ouais, je dirais ceci. Pour moi, je dirais ceci que notre raison mata chaque jour parce que monnaie na biso eza na valeur te. Donc ils ont privilégié beaucoup ma monnaie à bas étranger que notre monnaie. Tu vois. Quand tu vas au Baké en 2018, année 2018 aux Aki Boité, vie est comme cher pour na yo monde. Ah, on est à biloko bakonzi mboka je dirais bangonde bayebi ba ministre à économie, bangonde bayebi pourquoi dollar raison mata. Bon, pour un message nous ont lancé na chef de l'État, tout le ministre à économie. A essayer un peu d'arranger l'économie en Mboka, à meka kopesa sa monnaie na biso valeur plus que le monnaie à bas étranger. Merci. Voilà, Toza, maman Yvette Sikoloba na biso awa, président de la République, ministre de l'économie. Papa Fachi Beto la kaki biso qui est toko salela bongo na biso moko soit dollar et kokita. Jusqu'à présent, dollar ezo kitate, tout est dollar ezo mata du jour au jour. Ministre de l'économie et côté la biso makambo o. Tout est dollar ezo mata, population ezo lela, les peuples souffrent. Président de la République, raisonner papa le qui les peuples d'abord. To continue na vie au tiwapi. Tale la biso likambo. Voilà, il y a Bisso podcast et qui na kati ya commune ya Kasavu précisément la victoire pour na koyeba pour la Sabino ni les autres tambola na mboka comment économie en mboka na biso to kende to landango après la vidéo. Bonjour papa. Bonjour. Comment na? David. Bon papa David, na moni ozoteka ba gâteau. Ngoy koyebisa biso pour ça la ndenge nini pour rozwa biloko. Non biloko oyo to sa ngo biska ba to ke to bimisi après biso pe to e to komi na ko teka ana victoire parce que to bimisango ya 500 to bimisango na 400 ya 300 to bimisango na 200 donc to bénéficier la 100 francs de polo parce que donc ko bimisa na 400 obanda ko bimisa obanda kala to kaka e mati ya komata non e mati nde komata parce que ça qui nango na C il y a 500 ça qui nango na 250 il y a 300 nango na 150 mais déjà comme farine nango zo mata déjà comme pekaka ça nango ko kende mamba bien te yango na loko pe mati ko nde bozo zwa kaitsa bongo ozo se retrouver pe na koboko la bana na mwasi na ndako donc lokola na ba copie ya boye ce qui fait ce qui na ba charge et ça vraiment impossible pour na koboko donc parce que tous aura ba miette mo pour na ko se retrouver na yo moko nanu après le reste wana ezara après. Bon papa David, message nous ko lancer na chef de l'État to pe ministre de l'économie par rapport à l'économie en mboka na biso vie économique donc message nous ko pesa ba message na ko pesa na ba konzi mboka na biso
parce que basunga biso nanu premièrement na vie sociale basunga biso na vie sociale soka ka base ya vie sociale evandi ne mboka ekende nango na malamu basunga biso vraiment donc balakisa bolingo wana mpenza kati na mboka biso Congo la vie sociale parce que biloko to eza komata dollar eza komata bifisi ya dollar eza te mutu aza na tona ye donc moyen te vraiment misère komeza makasi na kati ya mboka Congo. Merci beaucoup Papa David Oskoloba na biso ndenge nini asalaka mpona kosevi ndenge nini asalaka mpona kozwa biloko omona azoteka o donc vie ya économie na mboka na biso eza te babanda kozwa yango na 150 na 200 fois siko ekomi na 400 boyebisaka bato bakovivre ndenge nini. Ministre ya économie chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi message oyo epa na population ezonyokwama bomeka mpe kotalela biso économie ya mboka na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na Michel. Mon papa Michel, toza na kati ya commune ya Kasavu, président na Victoire. Tolingi toyeba économie ya mboka na biso ezotambola ndenge to ya dollar. Pourquoi dollar ezomata? To ya mboka na biso ezotambola mabe, économie eza mabe. Bakonzi baza dollar emata po ba mpe bamboka na bango emata. Yango wana baza na souci ya kokisa dollar ete. Toza pe na budget ya bien te pa dollar ekita. Makambo nyonso ezota bapeya libana ezoya awa siko ate mati toza neloko malonga te tokoki kosala yango mpa dollar ekita toza neloko malonga te donc dollar emataka komata Amérique ezwa lokumu mpa biso toza na eloko ya abidje vraiment malamu te kolela biso bamasango ezota bangola saka sima ezota bangola donc presse babiloko ebele ezotaka kuna so baza biso valeur ndeni pa biso mo toza ne logo zo kotisa biso mbongo te pa dollar ekita. Message nini yango kopesa na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ministre ya économie message nini oza na yango pona ba message na kopesa bango jugement ezali bazosala mosala kitoko eloko ezosala bango kaka donc eloko ezosala bango te soki baza na mayele bakoki koproduire eloko moko ata basociété ntango baproduit basociété wana ekomi kokosa mbongo to envier sur dollar ete mpo babasa mingolo komaka kabelo dollar asengo moko atia crédit asengo aoloba na to ya frata baka 2 dollars donc bazwa dollar batia kolo mais nasengaka na fati asa effort atia babidje ya malamu mpo tomeka kokitisa dollar wana ekita na se mposo babidje wana eza tokoma ozwa mbongo ezokota baproduit ya baboka bamasangu basima saka sima na ngola kuna eza na 12 000 francs mais aya pa biso ya toa 40 ou 50 kome yokano eka siko moto alinga bisa mbongo asomba basaka sima aya te akosomaka apati ya kuna nde eye na transport bon mokonza mboka fati asalaka effort aproduit babidje ebele mpo adollar ekita. Voilà Papa David Oskoloba na biso ki Congo na biso tomboka na biso économie eza pati kabisa to ya dollar eza likolo tozo pesa tozo privilégier mbongo ya bapaya ke mbongo na biso moko message ya suka sino kopesa chef de l'état ke ayebana kopesa franc congolais valeur ya kosala ba entreprise ya kosala mambo bele comme ça nde mboka ekobonga nayebi ke message wana kokomela chef de l'état. Merci. Là tozo continuer toujours na kokoba na kolakisa bino comment mboka ezotambola ndenge nini Congo ezovivre économie ya mboka na biso eza ndenge nini eza malamu to eza bien tolanda. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Mwanza. Papa Mwanza tolingi toyeba balandi na biso baolanda biso bayeba économie ya mboka na biso eza ndenge nini ezotambola ndenge nini mabe to malamu. Bon mboka na biso eza malamu mais problème toza nango na mboka eza guerre oyo baimposer biso par baoccidentaux yango wana ezopesa biso crédibilité ke mboka ezala na bato mosusu ezala likolo à partir ya mundele nde bazosala bongo mais normalement mboka selon vision ya chef de l'état aoyo yaya aza nango mboka na biso ekozala na baniveau te mais tellement ke baimposer biso guerre na makasi baimposer biso eza lokola papa na famille baimposer mwasi na ndako baimposer makambo mosusu makambo tomona oyo beza na monde vraiment ezala biso bakongolais pasi makasi.
Voilà, papa Mwanza lobi soki économie ya mboka na biso ezotambola malamu te eza mpona guerre eza na este donc guerre moko baimpose biso yango ezosala ke topima te biloko ekota te makambo etambola te. Bon papa Mwanza koyebisa biso to ya dollar pourquoi dollar ezomata soki toke pa changer oyo tokuta 28 000 juste toyeba oyo 28 500 tozoyeba te nini ezosala ke dollar ekoma na ba évaluation. Merci, madame la journaliste. Na sepeli pour la question, eza question mutuya makasi. Mais problème toza nango en Afrique. Comme si que biso ba africain toza ba umba ba mindele. Bo ba mindele baze poser biso ba mbongo na bango en même temps mbongo na biso ezo za valeur te. Yango wana tozo senga na ba congolais. Tozo na mbongo na biso. Tozo ngo que eza nécessaire. Ce qui est différence na ko différencier. Tala muto a simbi $10, na muto a simbi 20 000 francs. Au moins, on a bomba $20 au bomba en place à malam. Mais à cause de 20 000 francs, à bomba en tana makala. C'est-à-dire, biso moko na nous, na monnaie na biso moko to pesa ngo valeur te. Soit de pesa ka monnaie na biso valeur, makamno c'est cause normal mère na ngai. Message nous ko lancer na chef de l'État na ministre de l'économie. Bon, ya muto ya na pesa na numéro 1 ya mboka. En tout cas, Zamba nanu azala nanu na ye au premier point. Pour makanisi na ye ezana makanisa malamu pona RDC. Mais eloko tozo kamwa guerre oyo ba imposer biso e pa ba Rwandais. Ba occidentaux ba utiliser Rwanda pour a coincer biso. Pour makambo ya Congo e marché te. Ba to ba imposer biso za ba mindele. Ba mindele ba imposer ba ji faiblesse wana ba ji en partir à Rwanda. Rwanda siko ya composé na RDC. Tozo senga na monde. En tout cas, batala likambo ya RDC na Rwanda. Rwanda atika Congolais à vivre na mboka na libre. Rwanda atika pela Congolais à vivre na mboka na libre. Biso ba massacre bazo sala na est. Biso ba Congolais do sepela na ngota, to sepela na ngo bandeko na biso ba souffrir na est makasi. To sepela na ngota mukete. Ba Rwanda ba ko imposer biso na mboka na biso moko. Mais aussi la biso to na bango pembeni. Pour ni biso to sala ba crime bango bazo sala te. En tout cas, na sengi na monde, batale la biso likambo RDC ya est. Likambo est, nde ezo sala ke biso ba mususu ba peuple amike mike ato souffrir. Mbongo ezo bima pona makambo est mama. Ekole sata ki sasa mobimbo. Mbongo ezo bima na journée. Ekole sata ki sasa mobimba par mois. Mbongo ezo bima na guerre est. Bat mususu o ba yebite akolo ba na n'importe quoi mais calculer guerre. Guerre ezo liambo combien? Il faut que place wana ba Congolais ba sosola ke na mboka Fati Beton asala musala makasi. Kwa zo bimisa mbongo ebele. Guerre munduki moko yebi ezo compter combien? Mission na so biso nyonso ba Congolais tozi makanisi wana tokomona ke mboka na biso eza kitoko. Merci, voilà. Papa Mwanza a outi ko éclaircir biso qui est tout est dollar ezomata parce que bitumba eza na Rwanda. Mbongo ezobima pona kosomba minduki. C'est pour l'économie ya mboka na biso eza na se makasi. Et puis ablobi lisusu to meke pe ko pesa franc congolais na biso valeur. Tozo privilégier mbongo ya mupaya ole ya kosalela mbongo na biso moko. Merci papa. Voilà, toza bongo. Pas Yaya Siraj quoi. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment nani? Comment ngai Enoch. Yaya Enoch. Esi ekoyiko ebisa biso te to yeba. Ndenge bo sala musala oyo bo ganyaka to bo perdaka. Musala ne to sala ngo to kemba kutu. To sala musala na pasi, crochet utero koto pe na loboko. To ganya utelote. Pourquoi ebisa mbalani bazolanda biso ba yeba? Na 2018 to bande ko somba Siraj na combien puis na 2024 ekomi na combien? Siraj na 2018 ezara na 1000 francs lelo komi na 1500. Au moins te doza ta bénéfice te ba tu pe ba linga te ba sire ba na 1000 francs. Dollar et mati to sani. Pourquoi est-ce que tu ba doni les salaires dollar et mata? Ba tumsu ba lobi ki e po to sa la fois congolais te to sa la dollar po na yo lobi. Quelqu'un nga benele bango ba lobi atosela avec la dollar. Fois congolais soit na 10 000 fois ba talon le roi dollar mais so les gars mutu $10 a changer mbangu. Si on a repéré mutu 5 000 a changer nga boya.
mais si on a mis 10 dollars, on va changer. Au moins, tu as aussi la dollar. Si on pas dollar et quitta, tu aurais ça à Nini. Dollar pour quitter, c'est un vendeur. Mobutu a son pouvoir. Pour ça, Mobutu dollar et quitte à la montée. Non, ça, Mobutu a son idée dollar. Si. Tu as le bibon, Mobutu va son avoir dollar et quitte. Mobutu a baby simboka, Mobutu te, yo pour nous, Mobutu a son rapport dollar et quitte. Mobutu a baby samboka nani. Mobutu a président moi banda sunga a sungi ba te belé na mboka o. A sungi ata pe a sungi ba ministre belé ba gouvernement na e. Puis aka ezalaka te kolela lela ba maman biso ba lela ka mais lelo benda pardon. Ta bizone do sa musala. Ko ne bo sala musala bona journée ko kanga pe 100 000 kana musala. Ko kanga pe 100 000 dozo sa bana tongo tipo gagner 100 000. Et comme à route, on a été à pétrole, Thomas Suite. 100 000 nègres, on a copié vos soins et commis aussi, mais qui s'y ont donné. Copié au coco, on a 15 000, 20 000 ici. Il y a beaucoup de gens qui ont 6 000, mais on a payé combien? Donc, pour gagner 100 000, il faut que le pétrole n'a pas de bande kwa pétrole batala pétrole manzusu balobi po ya simba 300 000 faut commencer ki nani yo lobi poteka 100 000 faut somba ezala pétrole to mazuit donc tozoe baté pona yo message no ko pesa chef de l'état message on a pesa chef de l'état ye kuduté gouvernement nende bazana yo wana entourage ne miibi na miibi azala maele akitisa dollar mboka ezala calme ba congolais ba kufe belé. On se souvient sous le bar à la bis au jour à lancement campagne qui est dollar et kokita. Faut qu'on le soit valeur à sali en côté ni no ko ça la rappelle pas na. Maele na maloba na moka loba ki to zelebe ka salela. Gouvernement ya ngoda e bimi dollar et kita te to lobani. Comment le sous-nan? Enoch. Bongo ndeko enoka aussi ko expliquer biso aussi ko solola na ye ndenge to mesana ko solola na bawa ya biso alobi Mobutu azonga po dollar ekita parce que Mobutu azalaki bien bon to yebite ba misusu balobi mboka do bitumba oyo ba imposer biso na este de to sala ke toi dollar e mata vous avez batté merci. Voilà, toza bongo na victoire. Toi kosola mukie na bandeko biso batia kasirage. Mami kepi ko betela biso comment économie ya mboka na biso tambola. Mboka ezo tambola ndeni. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment na ngai Melchi Goussi ya bancienne disa. Melchi Goussi. Monsieur Melchi. Okoki ko ebisa biso. Toto betela biso biso mo mukie. Économie en mboka na biso pourquoi mboka ezo tambola mabe boye dollar ezo mata du jour au jour biloko komi cher nini ezo sala yango mata biloko ezo sala yango boye pona nini président Fachi azana bien mais bato oyo azo tambola na bango bazoliaka SSC soki président Fachi azalaki mabe oyo nyonso tozala nango yango ozala te prince elenge samuta salisi yango ye na makala ye muta kotisi yango yango ndenga ina yo koyebisa bato président azotambola na bato moko oyo bazolinga kobebisa mboka makasi ya babongisa mboka bazoliaka biso sesi kuna guerre na est ezalaki ba oni basoda ya oni bakomaya kolia biso sesi ntango tobengani bango toyebaki mungunya après yango balingi baya kotake président na biso ya mboka mais président Fachi aza makasi yango oyo nga nazalaki nango yango na yakolo. Voilà balobi na 2018 tubande ko somba sirage na 1000 francs ko tia ne bozo tia bo ezalaki de essence ko pona ni lelo emati pona nini o tangu tozo kota ane ya sika makambo echangeaka esengaka te makambo akala ezalaka ya kala ezalaka bongo te ntongo Mobutu azalaki makambo ezalaki bien ntongo mpe Kabila koti makambo ezalaki bien Kabila mwana mpe ntongo ayo kokota makambo eza bien président mpe Fachi ntongo ayo kokota makambo eza nango kaka bien. Non, pour le recoloba qui soki économie en mboka eza mabe eza par rapport ya
tout en tout na ye donc gouvernement na ye quoi bango nde baosala économie ya mboka ekoma mabe du jour au jour eza kaka bango ti eza kaka bango oyo baolia SSC. Message nous relancer na chef de l'État. Message nous relancer pour l'économie en boka. Allons là bango toi ça la ndenge. Un message on a goji ko la kisa ezali abonisa social ezala vie ya bien classe ya malonga misala ezala ya bien. Biso pe to senga tangu to kotanga ka to si saka ba classe to zala ba compagnie to mo penga ba lobby ba tu moko boye. To benga na mboka na biso. Ou jamais tokoki kokende kozwa obonga na mboka mopaya lobande na bongela na mboka la ngai moko ekole ya leta ekomi bako mofutela ngombongo yango eloko toyo tokolobela président Fachi kombo na ngai Melchi. Voilà monsieur Mergi, merci pour na intervention na aussi na pesa biso message kokomela chef de l'État président de la République Fachi Beton monsieur Mergi alobi musala malamu longonia mais pour na bateau baza tout en tout na yo bango nde bazo bebisa Congo bango nde bazo sala économie ya mboka na biso ekoma na pasi bango nde bazo sala ke $3 et mata du jour au jour mais qu'un peu costa la biso likambo. Merci. Voilà toyebo kotala bande ko na biso batekaka na victoire moi boudin moi eloko nitoko solo na bango ba meke pe ko betela biso économie en mboka na biso ndenge ni ezotambola. Bonjour papa. Bonjour. Comment on Gloire. Papa Gloire. Toi na bureau non quoi? Oh isa bureau non. Tolingo pete la biso lisolo. Buzwa kango wapi? Nde tuweza boudin. Nous sommes à la limité 13e rue. La 13e rue, nous sommes à la 13e rue. 1 kilo nous sommes à 7500. 7500 car les actes de notre mois 1 kilo à 5000 francs. 5000 francs le logo 7500 on va gagner na biso za 250 francs. 250 francs 250 francs na façon ndenge zelaki na lelo ndenge totekela ngo et pesa penati. Mais ebiga na Congo on teke misala ezate tozo bundana ka tozo potana parce que ndo sala misala mo za lelo bakabela yo kosenga et donc on doit senga balabala yo mutu zo potana rabu ya mukenza mazo sunga ra o permettre bon mais na etege bena bezo simbate na façon de donner sombela biloko ko yebisa to yeba ndi bozo teka boy eke obimi na tongo eteka mite bobomba rango wapi bosala randeni ko ebeba te nenga beso na journée to bimi eteka mite Tekamite, tout c'est fort, il y a un bon dans congélateur. Parce que bon, on garde bien parce que baby, on se perd au pays. Bon, au pays pour les allos, la qualité be haute, on va se mélanger. Na le long de bilo comme trop cher, qualité na ngopé et ça la nini, on va diminuer. Quoi? Quand on se moment on va viande on les aura acheter, pas de steak, ba teke la soupe on est acheter ça ba $15, le logement acheter comment $50, $40. Bon. $40 ana mutu pasa le sous qualité loko ndenge zaki les permettent de ouais le moi mutu le loko to réclamer aller loko to réclamer ouais pona nini trop biloko ko mata na biso ba côté kabwe to souffrir pena quoi zo bouda o se mona kilo ya 750 o teke ngo ozo landa 2500 o so maka makala o so maka mayonnaise wili ngo ba do teke kabwe ba policier pa 1000 francs là-bas. Ce côté qui était la journée, on est biso biso devant la tiba gingasan. Bon, on est obligé mon là li banda pour obimine le côté. On est au somba, ba congolais na biso ni ba sala rato ba étranger. Ouais ça ba ndokla soka ba congolais bazo sala. Ba congolais bon. Pour na $3, dollar ezo mata du jour au jour, tozo ebate. Mutu azo changer dollar na ndenge ya lingeni. Au 28500, au 28300 pour na yoni les ezo sala ki perturbation dollar. Ah maman, maman $100 de 8 ans le bilan trop dans la République du Congo, de 8 ans le bilan maman dollar trop. Mais tout moni pour le bilan trop et le go changer ça été. Bon, pour le lo, sote bloco ti ezo mata bizaka dollar. Ce que récupérer bango dollar. Il y a évité dollar en biso to kana France cité to kana États-Unis té to kana Angleterre té mais to kana République démocratique du Congo
mais toto vivre ba bleu mo le toto vivre en France pour sombelo ba no tangelo dollar pour sombelo ba no tangelo dollar bon te éviter grâce à dollar on ekita pas hier soit kita ako mato ya chance dans le chantier tozo comprendre idée quoi mais tozo ba président baza ba gouverneur ezali banani bazali bon te éviter tant le bela sous dollar na mboka o tozo kwa suko le bela te quoi et comme ko pesa biso moi passe difficulté ko somba te loko ata na zandu oyo bon pour le loya ana zandu so ke $3 mais so ba to ba 30 mais ya na cité 28500 bon na ba so ko peser et loko somba kuna ezo peser karate mon message nous allons pour le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi nino ko yebisa ye pour la économie en Mboka on a yebisa président de la République c'est pour ça que chance makasi mo za congolais aza mona mboka bon tebaki ya bien et c'est passé na biso ba congolais bon mais ce autre s'étendait pas na yango te biso to vivre yango te to vivre na kata mboka o bon autre yebisa ye nyos yaza papa miso to za bana balela kaka pasi epai ya papa ayoka kolela na biso na bakommerce tosala pa misusu na bavie oyo akolinga te ndenge ofivre boye bamona epai okuluna okingandi obani bamisu nde tomo toteka betape ya papa na bana baza totiki bana na ndako me toya luka obani na faire travail na ye force na ye nzambe apesi makoki ameka kotala mpe ngambo ya biso bato oyo teki tosufri na kongo oyo eza kaka biso te soit que 4 qu'on soit ville à Kinshasa au cap de Baolé la passe bon parce qu'on a comme le rôle là bateau sauver tous na 4 bien ranini na moto à volika to sika mais to vivre kaka kombo na gloire voilà ya biso podcast ekitaki na mesa ya papa gloire pona koyeba asala ndenge nini azwaka bude wapi aganyaka combien nini ezosalaki biloko soki etuli toyebaki yango ndeko kula sino kwa biso salobi tovotaki yo Félix Antoine Tshisekedi parce oza mwana mboka pourquoi tokosouffrir pourquoi économie ya mboka ekozala mabe pourquoi to et dollar ezomata du jour au jour meke mpe na kotelela biso likambo oyo toza bacongolais papa alobaki le peuple d'abord. Merci. Voilà. Donc comme il bongo na suka émission na biso, ya biso podcast ekitaki na district ya Funa na commune ya Kasavu posima na Victoire pona kolakisa bino ndenge ni économie en mboka na biso bana kotambola. Na pesi mbote na mon boss que j'aime beaucoup. Roni Malundama, motema ya maman Laure Chou. Je te salue depuis Angleterre. Na pesi mbote na cordon angai que j'aime beaucoup, mon cordon Jean Fumo. Puis dans Ngimbi, journaliste du moment, on m'a appelé original, je te salue. Na bongo na zaki na sima ya caméra, zaki na Josué. Babi caméraman nene, muto a filma yes. Je te salue. Charles Negal, je t'aime beaucoup. Jeffer Mikwete, son empossé muto a botanga seka na sa isumu. Ma mère que j'aime beaucoup, maman Molo Moseka, je te salue. Pambote ba gros bisous ya nanga moko grande sœur propre. So moni la poupée sabimi kitoko na miss na bino eza grâce à madame Ketia. Babi lopoko ya crayon, attraction crayon est là. Je vous salue, tokuta une prochaine émission. Bye. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilo